Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, amis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, amis du public. Et ce calaiement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, amis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, amis du public. Naga naza kuye biso Diko naga kilema tukindeko Kutala na biso avis de public Diko nagako kilema tukinde Parce que les longs deko Eza nefin Parce que les longs deko Toko sepela Lokola lobby aussi ça qui et que sert ne le tisa ça qui na comme belé ya koloba. Ya ngole loto yeto wa kusukisa quand même l'isolé à lobby. Mon a besoin à se libérer, il faut se libérer, au peut ça étant à se libérer, à bimsa, oh, nous, ça qui n'a pas. Et vous appelez les sounis pour naïe, pour n'a pas, oh, nous, ça va goyo kana, si tu l'as bis, nous, tu yebi que, serge Laetitia, oh, tout le monde a le, oh, même n'a pas aucun moi. Et ça, Laetitia, oh, on a mon en internet, c'était. Et, toi, on a pas moi, mais tu n'as pas pas à serre Laetitia. Bonsoir, sœur Laetitia. Bonsoir, papa Didier. Bonsoir, tango zoloba. Yana nzembo mo ezo matangai. Botika ngana yemba ngwata. Nzembo ane ezo matanga na motema. Tango yango ye. Tango yango yo likambo na tango na ye. Oyo tango na Yesu na simbi Bible. Babi ezana tango ezana tango nango. Oye komi ngonga na simbi Bible mbala liboso. Donc eza tangu na tangu eza na likambo nango ya Didier lelo toko solola. Ouais. Mais avant na banda naso senga na public oye landaka biso na internet na sengi na ba fanatique tout o balandaka la marraine ngai leti mwana na bino leki na bino cuisine na bino petite sœur soy bo moninga na telemeli awa boyebi leti alekaka na bahando. Mais tango na simbi Bible alobi ke tangu na tango eza na likambo nango. Bible elobi yo muto oyibaka continue koyiba, yo muto obomaka continue mabe, yo muto osalaka malamu continue kosala malamu. Nzambe apesaka biso tosala choix, apesaka biso tanto changer. Mais za na muntu soki yo lingi ko changer te. Nga Laetitia na mibimi na nga avant ekoma trop tard. Na bimi na mabe avant ekoma trop tard. Yango moni nzembo ezo matanga. Tango yango yo tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu nazalaki kofinga nazalaki kotonga likambo na tango na yango oyo tango na Yesu ya Didier. Saint-Esprit ezala na biso na journée ya lelo. Amen. Tu ya lelo. Nyonso tokoloba nazo senga kaka na public. Naza mwana malamu te, naza mutu na masumu na mutu na mabe. Nazo senga kaka na public avant na banda makambo na koloba. Na ba fan o babengi ba fan ya la marraine. Nazo senga bino bolimbisi. Bolimbisa ngai. Na oyo nyonso boyoka lelo na sengi bofungwelanga motema bolimbisa nga poko telema liboso ya batu internet monde entier bazwa ngai nazozwa risque o parce que nazoyembela bino kaka nzembo abili kambu na likambo ezalaka na tangu nango nga na bimi na mabe na bimi na mafinga avant ekoma trop tard. La marraine de la SAP naza na posa na yo olandanga lelo na papa Germaine. Ya Didier, na lingi na beta, no bito suka ki na parti ya Masola Poison. Hein? Ouais.
nabimisaki makambo ya minene masolo ya poison yango tanga nazoloba ke nga Laetitia naza na ngai mutu malamu te na nga mutu amasumu na finga na ba internet bomona nasala ba guerre ya minene me balobi ntango nzambe alongolaka mutu na mabe mutu te mutu atindaka na telemi liboso ya mutu atindi nga aza te ntina azoleka lelo liboso na bino mutu atindi nga azali te me balobi ka likambo na likambo eza na ntango na yango la marraine aza na posa papa Germaine bolanda nga lelo bolanda ngai lelo makambo na oloba eza na ba épreuve papa Didier na oza na numéro ya mutu wana na baki tokobenga lelo na ba témoin bakozala na ba épreuve ekozala papa Didier na tindelo numéro ya ndeko wana okobenga ye na direct tindela nga yango avant na banda likambo ya poison nalingi na banda moi introduction mukie na moni lelo mamingi na sali live a parler sur poison alakisi ba papier moko boye oyo asalaki soki test ya makambo ya poison mamingi na belaka problème ya motema chaque 3 mois mamingi ni fois kende contrôle ba benda ke ba makila basala ba contrôle ebele na nzoto na ye botika benga ko bolimbis allo ok la marraine kota tina ba pasteur Gomez bozako kota Josiane Mondele bonsoir ya Didier na ligne avant banda na ligne na beta na sisa mwa lisolo wana na monaki ya live mamingi ni babenda rayi makila chaque 3 mois il faut que na osala ba test ya sika donc papier na lakisi bino eza ba papier na ye onde babenda ke ba makila abela ka problème a motema donc na ligne bona éclaircir ba tu lisolo abeti ya Didier mituna eza ya yo question ba réponse eza yanga na pesi yo parole soko za na mituna tunanga motuna liboso eloko liboso ina esana na public bayeba ke ndenge toza kolanda émission oyo nyonso oyo invité nanga aza ko répondre ça n'engage que elle donc eza na mutu moko tabengaki ye ayebisi ke loba boye non ezobima na motema na ye donc eza koengage kaka ye moko ayebi oyo azoloba aza mwana moke te mpona baye batiaka bacommentaire mabe bokansaka émission ezalaki trike non nga nasaka baémission trike te donc émission na nga public eyeba be boyokaki lobi ndenge na koinsaki ye e lelo tozocontinue lisusu question na nga ya liboso ezali mama na nga Laetitia oyo nazomona oyo eza Laetitia mosusu franchement eza Laetitia oyo nga nayebi te eloko ni d'abord esali ke lelo conscience na oyo ezonga puisque bobane kofinga ensemble kaka olobi oyo expliquer biso mandambo mais eloko ni esalimaki conscience na oyo ezonga ozonga mutu obimisa vérité nyonso oyo lelo oyo na bible omoni koya na bible tokosaka na bato mokili me tokosaka na nzambe te amen eza eloko monene oyo osali koya na bible olakisi bible monde atie eza komona ndenge olakisi bible po soki un jour ozongi na mafinga ozongiselaka ya video oyo nani osimbaki bible enzambe akofrape yo makasi loba na ma vérité pendant na poke eloko nini ezongisi conscience na yo lelo okima mafinga ozonga normal na uti koyemba nzembo mo na yembi matinga balobi tango na tango eza na likambo nango nasali ba délire ya buzoba ya kofinga nasali ba mabebele mais Saint Esprit tozwa ba chance ebele Saint Esprit elobela biso ebele na ba life to sala toyoka bato ebele bapesa ba conseil tango tovandaka mutu apesi yo conseil sikoyo sali mwa kiteti mais tango totikalaka bomoto ezongaka eloko nini esali ke nga Leti nazwa conscience mutu navandaki na ye natali ndenge abebani na baninga ndenge akreelaka baninga problème na ba oyo ya liaka amelaka na bango
nazotala navandi na nani yango nazobenga ye na kombo ya 666 ntango nazoloba navandi na mutu lelo oyo koyelela mutu toswana tofingi toleli toseki toyela liloba donc navandi na mutu naobenga 666 na ba ayaka na ba forme ebele na kotala mutu oyo nga naza na ye marge nga leti na mabe na nga me mabe na ye na yango etikali kokokana te yango wana nalobaki yango lisusu na ebandeli ya emission ntango otunaki nga ye ayebaki nga te mbe nga nayebaki ye nafinga bato wana na intere na nga na utilizaki ye nafinga na intere na nga ntango ekomi ke tofinga bainocent oyo basali nga likambo te place na boyaki motika obengako place na boyaki kobanda kofinga bato oyo basali nga mabe te bandeko balandi nasi boyoki ser Laetitia ndenge alobi eloko nini etindi ye amoni ke avandaki to na mafinga likambo na likambo na ntango nango ayemi nzembo boyoki nzembo wana eza nzembo moko eza très édifiant nzembo wana c'est vrai likambo na likambo ezaka na ntango na yango mais olobaki olakaki bato trop olobi ke lelo oloba mingi il y aura des vérités cachées. Ok, on s'est gâté. Pour gagner temps. Oui. Public les a Rolanda aussi. Et là, on est au bombard de lobby, au bec et le logo panza poké. Pour sa vérité, avec Tim Son dans le bimate. Oui. C'est quoi comme vérité au bombard de lelo? Nazana lelo, na linga qui est live moko en direct spécialement pour la marraine. Lelo to solami tuna nga nyonso o eleki na media. Pour na kombo ya la marraine lelo to sola lisolo kaka ya la marraine na banza bomona ki ba audio moko etambolaka mwana mwasi moko bandai ko beta via la marraine na ba audio mususu ya mibale ezalaka mutu azosala ko azoyemba mutu asala ba tous les deux audio ko beta via la marraine na ko yemba ezalaka nga mutu nyonso azolanda nga na kati ya live oyo ou azana WhatsApp to messenger voix oye yemba kombo ya la marraine ezalaranga na wabete la bino vocal wana na imitaka pona na détruit vie ya la marraine oyo bayemba abongwana kania la marraine abongwana kania katina batu donc voix wana ezalara yanga na WhatsApp mutu atindanga na sala voix wana pona ko détruire la marraine na beta faux histoire ya vie à la marraine ezalaka mamingeni yemba tinda yo audio tambola oui ba audio wana etambola monde entier ezalaka mungongo ya Laetitia oyebi lisolo zo beta tout ça devant internet ezotambola monde entier oza convaincu que likambo zo baza mami mutatinaka yo pena osala eloko oyo oui nanda kunanga naza na épreuve naza na mukolo o aza responsable okobenga ye lelo na ligne otuna ye makambo oyo naza koloba voix wana mututu aza nango na WhatsApp na ye mutu moko ta obima na internet abeta ka vocal wana na beta na WhatsApp eza mongongo nanga na ko bandela même vocal na beti yango boyoka ngo eza voix nanga fi oya loba pona ko détruire vie à la marraine na ebila marraine te lisolo mamingeni mutayelanga na beta mamingeni mutatindanga na boyaka nanga ko finga na public mais na ndimaka na finga ta na caché bongo na kobomba voix nanga naza na épreuve tant to sala ngo mama ya mukolo aza marié azalaka au courant azalaka donc to robenga ena direct a ko défendre yango mais tangu maminga na eleki likambango po osala yango otunaki ete nini baweleli et pourquoi yo ponika ke ngam na sala yango leki yo moko sala yango bien ole oluka bato musu basala mais pourquoi alingaka yo sala yango et otunaki ete pourquoi alingaka sala yango la marraine asalaki ye nini likambo mamingeni bawele na la marraine o ndenga na yo comprendre na conclusion eza likambo ya jalousie mami alingaki la marraine alobelaka makambo na ye tangu la marraine azui ba problème na bato ezali na makambo ya bana linga marraine alobaka to makambo ya bana
la marraine alinga ine yango te aloba mbala moko esi esila na barando tozalaki nango na Rotterdam mami alingaki la marraine akotela ye comme la marraine apesaki conseil mami asepelaka te de deux tangu page j'ai la bouche mami akangisaka page j'ai la bouche la marraine akomi kobwaka j'ai la bouche mingi na babiloko na ye place jalousie ekotaka yango wana leti omoni mère oyo ngana aya na yo soki ngana dindi yo po dindi la marraine faut tobungise internet donc la marraine il faut tobungise internet petit na ngana ana mutu mususu te oboya ki kofinga bazosiana oboya kofinga la marraine na public yo nga vwana nga mamingeni batu bayebi yango yo leki na nga so obeti eloko yo eleka bien la marraine problème to wela likambu ya succès ya internet pour la marraine aboiraka trop j'ai la bouche j'ai la bouche wana tiaka ba vidéo oyo bazofinga mamingeni nanga mami asepelaka nango te asepelaka te la marraine azobwakaka j'ai la bouche vie la bouche na salir yo bambote Laetitia yeyo tanga lobaka leti angeni na osakana na ye moko donc problème ba wela likambo ya jalousie la marraine akotela ye eza pasi bandeko balandi boza koyoka ndenge Laetitia aza koloba vraiment boyoki mais Laetitia tango bayelaki yo yango bien qu'il ait conscience na ezongi atake mokolo ndimaki oka na soni osala yango mpo quand même vie ya mutu internet eza kodétruire vie ya mutu ya mutu bato mosusu bayoki bongo mpo na ye alobi ke eza ya solo azwi likambo ya solo mais na moment bibelobi place bakitisaki yo pe place ka totombola yo tango lobi ke na changer na bandi vie ya sika na linko bandango na salite te na sengi na bandi na public toujours na sengi bolimbisi na yebi ke vérité ezalaka mopasi mais na kolobango na sengaki na bino bolimbisi na osenga na la marraine bolimbisi nga na se libérer na nga na sengi pe nzambe na nga bolimbisi mais ezali ngai mutu oyo na sala ba audio ya la marraine selon va dire na yo ye mamingeni ayebelaki lisolo ya la marraine wapi ya vie privée na mamingeni ayebela yango wapi epa nani ya Didier nakoki koconfirme kombo ya mutu na internet te parce que tant mosusu mpe mutu wana ayebi ne pe te ayaki ka mpe na masolango ye na mamingeni bacreye toyebi te mais oyo nga nayebi la mamini ayebisanga masolo na ye kaka nde bato nasolaka partout na internet bayebisaki ye ok mais kosala ngo ntango osalaki yango ntango osalaki voice wana ezalaki contre quelque chose mami bien ke bozalaki bapire master mais apesaki o quelque chose mpe ezalaki juste mpona bolingo nga nde bozalaki bien bino mbale apesa ngelo te donc yaki jusque badélire omona ngo kaka lokwa badélire na obenga badélire ezalaki babuzoba nango elo te parce que alingai nafinga Josiane Mondele nafinga Sacha Dokolo nafinga la marraine na caméra boye na public na boyaki yango esalaka biso badiscussion petit na ngai mokili eyebinga nga na yo komona bajeune fille lokwa Josiane Mondele Sacha Dokolo bazosabola nga pire ser na yo esopi ngai leki na nga na ndimaki te patati patata donc ezalaki mwa moyen kokimela kofinga na caméra yango moni na préféraki nalobela bongo na audio Laetitia d'abord félicitations c'est encourageant encore il y a courage oyo devant public allô ya kundima kosenga bolimbisi devant batebele oyo baza kolanda yo mais osengima bolimbisi na mondenge ya solo obi ozosala ngo mpona plaisir kaka nde bato babengibengi oto eza mabe kofingana osala ngo mpenza na motema na yo mpenza pardon oyo ozosenga papa Didier
Soki lobi olanda inga très bien. Otuni ngai na batu o bino bofinga na internet. Oza na message ino ko pesa bango. O mekaki ko talisa nga so na ko senga pardon. Omoni eloko babengi pardon. Basenga rango kaka soki ozo reconnaître ki na sala ki mutu mabe. Soki na leki devant internet. Na leki devant public, ba o bazolandanga baza ba papa, ba mama, ba grande sœur, ba grand frère, donc bazolandanga awa na telemi devant mikolo bazolandanga awa na internet. Na sengi la marraine pardon encore une fois na papa Germaine bolimbisanga e uti na motema mutu atindi ngate. Na sengi bino pardon pour conscience nanga. Na koki kokosa yo papa Didier. Mais conscience ya mutu bakosa kayango te. Omoni eloko na simbi. Eza munduki. Basakanaka na nzambe te. Pardon eza eloko moko eza puissant. Et libéraka. Yo mutu ozolandanga. Na courage. O nga Laetitia na zui na telemi liboso na bino. Nazali kosenga pardon. Nazali kobimisa vérité o ebatami. Papa Didier o bino bozo yoka o nga de esi na sali. Siko yo to continue o yeba. Na bengi la marraine en direct. Allô la marraine. Ouais, et Kati, le ban mais souri ayambi na ko kota en ligne. Ya Didier ko kata tena zwa épreuve moko pona baki lelo na olekana ba épreuve na olekana maloba te. Ozana batu ba robenga zela. Na Didier naza lelo to ozala na ba épreuve to robenga balobi vérité zala donc eza tetika ndemo mamingi na lubaka. Donc la marraine na sengi bolimbisi na public o elandaka la marraine oyo basumukaki babetaki mabaku na nzela ya makambo bayokaki ba audio nanga na sengi bolimbisi. Omoni réputation ya mutu eza lokola papier bakati mike na kati ya autoroute tango ozokumba voiture okwaki. Tango bayebisi yo ke Laetitia Zonga kende kolokota réputation la marraine. Tango na kozonga eza na misusu na kokoka kolokota mais eza na misusu eseke na mupepe. Mais moi ndambu ya public o elandaka la marraine oyo bosumukaki bobetaki mabaku na banzela ba audio na nga. Ngai mukolo ba audio nga mutu na finga la marraine na beta via la marraine na ba audio ezalaka nga Laetitia. Na sengi bino public ya la marraine bolimbisi. Mutu tu abetaki libaku ezala na ba mina nga na nzela ya ba audio wana na sengi bino bolimbisi. Bofungwelanga motema naza leki naza mwana epai na bino. Papa Germaine soki ba video oyo ba audio onga na sala ezangisaki bino kimia na ndaku. Na sengi kaka bolimbisi. Naza na eloko opesa bino te. Na sengi kaka bolimbisi. Nzambe ana lobi place bakokiti so pe place bakotombola yo. Na lekaka kaka na banzela ngo ya ba media pona o détruire mama. Place wana pe na yo kosenga ye bisi na sengi coupe ya bino bolimbisi. Ya Didier Olongwe zonga na ligne. Bonsoir, bonsoir, merci Nabaker, merci. La marraine de la SAP, senga demande ami. Naza na minga olobate nazaka na pardon na yoko senga bolimbisi ande kunabino. Ouais, on est là, on est jamais abattu. Donc toujours continuer. Même na lola ba ange bazana esengolelo puisque mutu andi ma pardon et ça la rapenza esengomingi na lola quoi. Mais ba prévenir les autres à part les cam oyo yo batinda ki okene ko sala ba voix wana o imiter voix la marraine tout ça eza eloko ni so batinda ka sala pa détruire ba. Omoni papier oyo na osele la yo copie eza na kombo ya garçon moko babengi na kombo ya
nakende na kombo na ye. Eza papier ya Western Union. Naoluka date. Ouais. Nauti kosenga yango lelo. Maminge ni tangu yo kanisaka yo oleki Leticia na mayele. Papier o eza papier ya Western Union. Tokendaka kochela Igor Mbongo po afinga pe la marraine. Afinga pe na batu ebele mususu bazalaka na bato zalaka na bango na barando. Tochela ka maminge ni achaka mbongo. Igor kako ya biso Patrick Igor. Maminge ni apesaka mbongo talaka ki maminge ni na ye. Nazalaki azalaki na choite soki ya chembongo na kombo na ye esopa ye. Atindanga benga Patrick Igor na joie lokola mwana moya mukie azobondela ya Patrick Igor tala kaka ya mami na ngai ana ngai ya nanga bat balingi ete donc na joie ba rôle naza mutu naza ba théâtre ba serni kati nanga na joie lokola jeune fille mwana moya mukie azobondela ya Patrick a défendre mami ngeni nde ba finga kaye pour Patrick Igor a fingela biso batu Patrick aboya. Mais tant on va nous ça nyonso wana vraiment Leticia. On va nous appeler quand même ba commentaire ba sur Facebook na yo. Ezaki na bato ba bane ko pekisa bino bazoba keza malamu te. Eza mabe. Pourquoi on va ko tika yango te ozaki ko nga ko continuer yango ti était envoûté ou comment? Ya Didier. Otuna kinga question moko ya mobali na nga lobby. Na répondaki ok ya Didier na yebi 666 ndenga manipula kabatu nazo condamner mobali na ngate po ayebi mutu oyo ya vandi na ete oyo yazo kende kosala na eki camarade te maminge ni tango kota kasoko koti na monda maminge na bandai komona ngo normal ya Didier. Donc le cola nous bien que déjà 666 c'est-à-dire avec la kio makamna za zolo banayo ozo sala na auto saya na mama wana. Oui. Bonsoir à toi Dokolo Chacha, bonsoir à toi. Chacha Dokolo, bonsoir ma copine Josiane Mondele, Mastananga bonsoir. Dani Bokombe Tsunami, vase d'honneur Boumela. Mais selon Gaï, selon banquette na moni, c'est vrai au sein pardon mais c'est comme si on a poussé par quelqu'un au la vérité maminge ni boye pour finir maminge ni bonanet ça na mon tout azo pousser yo na pemene ou ils ont cet esprit de toucher yo pena ninga solo mais ça na quand même moi 2-3 personnes bazo pousser yo que non loba boy pona mami loba boy pona mami ya Didier na ebi na nga liloba te na ebi na nga ba verset belete ya Bible mais moi mukio batata na ba mama to yo kaka na mikolo na vandi na bino mikolo na yoka histoire mo balobaka na Bible David akoisa Goliath mamingeni o azalaka Goliath na internet mutu akoise ka Leticia o azanga na donc o mamingeni na bando mona mukie ye mutu aye okoisa mamingeni nzamba ebeki pourquoi ta muso alekisinga na nzela ya mamingeni mamingeni azui temps ebele ya ko changer na internet tango moni ke na komi koloba boye parce que akomi na suka. Tant na yebiso ke mamingeni akomi na suka maminge la minute tolo batikali na mutute akomi lokola nzete o ekauki ezangi makasa na boya ki nzamba bimisinga vana koma nzete o ekauki ezangi makasa nzamba bimisinga avant mamingeni akomi na suka ya dideta musunga na oloba mezana ba ope ekoya ya batu ebele ezaka nzambe. Merci Laetitia. Merci pour l'intervention. Vraiment, Nzambe a pambola yo vraiment makasi. Nga naza touché surtout. Vraiment Nzambe a pambola yo. Biso tout ça ba tout ça be masumu ebele na vie mais tant toujours reconnaître que Nzambe azali, il faut que Nzambe azali. Parlons aux autres sincèrement devant mon kileza Rolanda yo. Il y a milliers de personnes baza otala biso. Nzambe a limbisa yo na ndenge me osangana te vraiment le coup mezo ngepa na Nzambe. Voilà. Amen. Et donc, il paraît-il que Biyona Mamingel Bobane au Kanza Facebook à battre. Ma page Mingé Kangama,
ils ont continué au Kangama. Il fallait que Mamingeni, Boyeba qui m'a kamwa, Nengi, va pas, j'avais au Kangama. Expliquez sur le Cambo. Est-ce que c'est à solo ou comment? C'est à solo. C'est à solo. Bon? Citer. J'ai la bouche tiba kangaka ezalaki Mamingeni. Jacques Lotambatang bakanga eza Mamingeni. Ya Didier Tomenansakla yo eza peka abiso. Oh là là, Seigneur. Belangai. Nous avons devant émission Laetitia. Nous avons appelé ça ma casse sur cette émission à vie du public. Na finga mu douter pour ça l'émission à vie du public. Na zo ambora mu douter pour ça l'émission à vie du public. To là la raté ba mise comme au côté pour ça montage du butu diaspora congolaise base à la bon na base à bien informé. Merci nous avons touché motema na yo robimsa lelo que vous arrivez à combattre nga devant public nga na limbisio na combo na yesu masia à 100% na un problème na yo te. Amen. Expliquez nous batu. Bon bana ko sela nga sinenge nini. O batu azo maele nini bono comme c'est la page yango ya batu. Mamingeni azana ba 10 faux compte ya Facebook. Azana ngo na anglais, na français, na lingala, na néerlandais, ba combo différent. Nga moko asalisaki nga ngo pe ba faux Facebook nazalaki nango o ba bengaki na combo ya Patricia Kitoko. Na moko ba bengaki na combo ya Lisa Label. Na ba faux compte wana nyonso mona to bandaki ko signaler non stop tozo lobela makambo moko ezalaki grave o ezo sala ke ba mona comment ba compte différent ba combo différent ezo déclarer kaka même likambo ya site wana pour ça de 12 personnes et commis de GBL to déclarer non stop donc to déranger Facebook tozo déranger non stop to déranger Facebook non stop tozo déranger donc au mona kende to bandai ko sala live wana lobby ezo simba te ba maminge na vanda kina des téléphones na ordinateur donc a beta ta donc alo bloquera ba live na minute oyo nga na zate donc alo kwa zaka na maboko mibale donc ako sala makambo ebele mbala mo te zalaki ya zo sala nga na zo sala ya zo sala nga na osala. Merci, chers amis internautes. Ils ont passé dans la communauté congolaise. Bien au ka ndenge na sema le début, ça n'engage que elle invité na biso par réponse à ça. Tout ça circule le yo ka ndenge maminge na azai ko kansa ba Facebook abatu. Et ils ont passé na vie, neti muto comme a bien abattuté nani na côté qui pas de comme ça Facebook na ya na ça déranger tout le temps ba Facebook na ba kangango pa pamba tout yo ya Didier penza tout le temps donc yo penza mamingene aina yo ya niveau mamingene alingaka ya na JE na Suisse azalaki déjà informé donc makambo na beta invité au rekoti ça reconfirmer makambo oyo nazoloba mamingene alingaka ya na Suisse na libota moko boye pona aya ko bundisa yo ya Didier tina ndaku donc niveau inela yo akwengaya ko bundiso tina ndaku na Suisse donc azwa ki derrière moi ba information na ba adresse makamnyos donc yo pena falo kanga olimo donc asa géante ya vie nanga quoi. Oui. Na comprendre que ça géante ya finanga. OK, merci. Nzambe azo lokumu nzamba pamola yo. Ba vérité les hommes na mnoko na o nyonso maboza kina na vie. Nzambe na lola na minute oyo akangola ona nyonso vina yo comme polele et en pleine émission. Amen. Je te conseillerais le loko moko te. Kangama na nzambe na ndenge ya solo Laetitia outi musika. Kangama na nzambe na ndenge ya solo. Au moins tango zo ko se libérer na makambo ya mabe et oza ko se libérer na ba démon tout o bazalaki ko envoûter. Amen. Bakendaka soki olimbi o longoli o kotinza bena vino ndinga solo te tango bazongaka ebele pina force moya osakana te okosa le son plus pire koleka oyo sa. Oui. Ouais.
Mais na ndenge ozoba oyo nyonso soki lelo maminge na ye liboso na yo okolimbisa ye. Bible elobi soki omoni loboko oyo ezotindo na mabe kata yango. Kolimbisa pardon bana na Nzambe il faut toyeba kolimbisa naka. Kolimbisa mutu elingi koloba te kozongisa mutu wana su na vi na yo. Nakoki kolimbisa ye me na 100 metre ya vi na nga, musika ya vi na nga. Ndenge o conseiller batu ndenge olimisi ba vérité tout. Bien que olimbisa ye ngobosa likamate oza à 100 mètres na ye. Oza la façon nous okuta mamingeni. Okoki ko conseiller te ki ote liloba ki mamita mamosala keza mabe. Eza boye. Bon c'est vrai. Batu biso tout ça na berère. Maintenant batu a commis un peu étouffé na likambango puisque batu nyonso baza toujours un problème na mamingeni. Batu nyonso yango juste toyeba te. Mais tant que les gens détruit Didier, yo tout na kaete, Didier Masuki asala yo nini. C'était pour quelle raison ou à comment géante ya vie à Didier. Mami azalaka na problème boye. Azana défaut mututu o avandi na mami ngeni. Otuninga question soko kutana mami opesa ye conseil nini. Nazana conseil opesa mami ngeni te. Mami ayokaka conseil ya mutute. Mami ngeni ayokaka conseil ya mutute. Avandi na mikolo, avandi na ba camarade, avandi na baleki. Alingaka conseil ya mutute. Alingaka conseil te. Donc naza pe na conseil ya opesa ete. Omoni Nzambe aleka na ba façon ebele na Facebook ya mami. Ezala na direct moko mami asalaka. Mbala liboso na ba live ya mami ngeni. Komona public intervenir. Life wane touchara motema nanga makasi nalobi oh Seigneur. Merci Laetitia. Merci beaucoup Laetitia Congolo. Merci. Merci ma sœur Adrienne Kinkani. Merci beaucoup. Ya Didier eza na life moko maminge na sala ekotisa batu ebele. Na life wane eza mbala liboso maminge na akotisa ba invité na kati ya life na ye. Ba conseil batu ba pesaka na life wana. Ezalaka batu wana te mezalaka Nzambe atushaka batu balandaka biso na ba internet. Batei mami balobaki o bakokai koloba. Na privé balandi mami bapesi ye conseil tango bato wana baokata sia bana na bafingaka baza brana na ye na koyoka mutu te leti na sali kaka semblant kaka ndenge alobaka donc ayokaka na ye mutu te soki omoni mami ngeni na minute oyo akomi isolé ezali Nzambe azo permettre mami batu tu ba isolé ye po amona monene na Nzambe ayeba valeur ya batu pembeni na ye. Eza Nzambe mutu sikoyo atelemi na vie ya mami. Po kotala ba Dani Bokombe neti ya Dani Bokombe. To lia to mela esika moko. Me mami ngeni ndenge basalaka discussion na moninga na ba 2015 na Afrique. Mami ngeni azalaka na ranki na Dani Tilelo. Il fallait to poisonner Dani Bokombe. Hein? Bon, empoisonner Dani Bokombe. Oui. Oui. Ya Dani soko za na lini kota. Dani Bokombe soko za na lini kota. Oui. Bon, empoisonner nini? Na bloka rolia ou bien Mami azana bibiloko moko ba produit moko na ndaku na yebi ndenga sangisa yango eza lokwa soki komaka mai. Donc ayebi ndenga sala yango. Dani Bokombe afinga ngai, afinga nga na Kishasa, yakanisi soki na zongeli ye na vina nga na koma suko sekise makambo afinga ngai, ye na olakise nga na mami ngeni, bachiaka mutu na nga na sete, peti na nga, olala, ake okufela kuna na France. eza pasi na komi kozanga na maloba puisque c'est vrai na sala be mission mais yoka boye
Encore une fois, Laetitia, nous avons abattre la yo na bana, abattre les bottes na yo, nous avons azala na yo. Après ça, le sous courage, au persévérer encore la parole de Dieu, vraiment. Dans les Congolais, déjà qu'on dit beaucoup, la vérité devant le public, c'est pas donné à tout le monde. Regarde, DJ Massi qui n'a fait un mingi. Na makambo na ebeli tinate, na sala mutu mabete wa ebingane na kola ba yebi. Ya Dani Bokombe, bonsoir yaya, na ebite soko uti kolanda makambo na uti koloba. Mamingeni Botswana na ye na 2015 ya Dani. Azalaka na ranking makambo finga ye na 2015. Aloba yo ako pardonner au jamais. Ko kansate soko zongi na vie na ye. A kitisa ya za mamingeni bacha mutuni na seti. Mais eloko esova ya Dani nge mami ya Dani Bokombe. Bande konanga tozo landanga Laetitia na liboso na bino. Tozala na bolingo. Omone eloko ba bengi bolingo. Egangaka. Tamba alinga baboma yo. Eloko ba bengi bolingo. Koyeba kozala na batu malamu esovaka. Eloko eyebaka ko bomba mutu, ko bikisa mutu, ko bolingo. Kozala bien na baninga. Tozala na bien biso na biso. Totika jalousie, totika motema mabe. Gentillesse o ya Dani azalaka nango nanga. Façon ko solola ya na ba conseil ya pesanga. Et sala ke non. Balobi bangundia bakoyi ko salela yo réunion. Bakoyi ko zala 10. Nzambe asalaka kaka effort place basala ki likita na bango bazala ki 10. Bangunia mais nzambe tushaka mutu moko na kati ya groupe aya ko trahir bango kuna abeta lisolo ya Dani eloko esovaka yo gentillesse nunanga oza simple yaya oza na bolingo oza na ba conseil o ekotaki kati na motema nanga ta muso yebaki te yaya je t'aime continue motema malamu ozalaka nango na batu ya Dani motema malamu efutaka bakoka oyo oyedaka na Afrique ba mama ya bakoka wana oyo oyedaka na Afrique ba prière basalaka pona yo ya Dani tango mutu azolinga sala yo mabe te nzamba otelema na boya ya Didier na boya parce que malamu ya Daniel ekai mingi. J'espère Dani tu l'as mis à Zawana amoni na yo kini ngazo ako se poser la question tout nous si ça tela ou pas. Vraiment eza pasi mingi ya poupette ozoloba na lobate pourquoi ya Didier Masuki ya poupette pour pasteur alingi na lobate pourquoi ya poupette na lobate pourquoi place mabe ezali pona nini Kongola lingi to bombaka toujours mabe. Avant ekoma trop tard mamingeni ala lisabatu bibembe nga leti naza susu kuna te na lobate pourquoi ya poupette pourquoi na loba vérité te yo lingi batu o bakoya na sima bakufa leta yebi vérité na vandi na 666 il faut na loba ya poupette na koyi ko bomba te yo poupette oyo zo loba otika mwana na yo Dani asali demande pas kota na vidéo na mona combien ka sali demande. So mon en côté ça est peut-être ça les Camaroloba. À côté bon so on accepter nasi à Kokota. Le temps zoloba à Kokota après ouais. Bami botika rotinde langa demande ami. Ya Dani Eboyi bandela. Eboyi. Le temps que Dani Azobu n'a pas côté à tout continuer en abisso du solo. Oui, ya Didier. Tant que solo la ranaye, tant que bouger Facebook la mingi. Mais à ça quand on est au Didier Masuga salaire public et yo kana nous sommes en salaire ma bémo boy.
Problème na yo e bandaki moi muke oya mekai ko expliquer nga ezalaki na barando oyo amona kozwaki parti pris ya Jili. Ah, ok. Ok. C'est bon, merci beaucoup. Olobai ke batumo robenga ba témoigner devant public. Ba numéro ngo ezali poto benga bango ou bien? Oui, ezali. Ezali ya Didier. Ouais, oko pesa ngo na benga bango partir awa. Nazo komela ngo fona ko pesa na public boyete, nzela pesa numéro na ye. D'accord. Ouais, le temps on le numéro tindelanga na mera ko bana na public. Chers amis, na sir boyoki eza pasi pour la communauté na biso. Vous on a pour rien kaka boye ko sala mutu mabe mutu azana problème na yote asala le côté. Heureusement nzambe lelo a touché moté ma sœur na biso lelo o comprendre que o bana ko sala les mabe puisque bo toucher ba famille mingi na makofinga o bana ko finga ba. Tobenga na no numéro oyo. Ya Didier avant obenga yango na lingi na loba susu po na silicité na koto ya la marraine na silicité. Wana na beti wana na betaki oye lekaki. Mais siko oye lingi ye la marraine na beti te. Ezana le kamuso lingo yele mikolo. Oui. Loba oui. Maman, loba le les hommes qu'on a eu la délivrance devant Zambé, ouais. La marraine, il fallait à ça la soirée moko boena jié. La marraine a bengisaki mamingel ni na soirée na ya jié. Et loko moko ya bongo na ebidatite. Mami afutaki batu bakata la marraine pota na elongi. Ndenge zalaka ye comme invité na fête ya la marraine. A Rosalati na suka mwa ndenge zalaka kosa loko azo aider. Ndenge zalaka la marraine mwa libanda bwe ba garçon ba mayele na la marraine ba kate pota na elongi. Oh Seigneur, public boyoki. Boyoki bidomoko. Merci Sylvia Sylvie. Prière trotika ngote sans prière. Lelo bomoni ndenge bomoni force nzambe okasite nzambe Laetitia boyeba ke bane kofinga o azo bana bino lelo bozomona ki aza Laetitia mususu. Donc botika la vérité alongola o nyonso azaki na motema puisque atika la sebo po nzambe akwa kosala mne na kati ya vie na ye. Po azaki na kaka tanga bana ko bebisa ba couple ya batu kofinga. Ba vie ya batu zo beba na mafinga elelo bolimbisa à 100% puisque azo baba vérité. Boyoki nenga lobi oyo ila marraine falaki akota quand même ayoka nyonso oyo ndenge eza koloba mapona mais to comme neni a quotité vraiment désolé boyoki ku oyo mamingi ni abane ko préparer lisu pour ça la marraine na soirée oyo ya juillet. Alors la marraine oyoki oyo ba ndenge ni okomilengela pona soirée na yo eleka bien. Boko kota teni botindela nga ba bato bazo tindela ngai botindela nga ba demande na bimisana bato baza. Mais na WhatsApp on ngolo ba na tia volume na WhatsApp bo benga ya Didier. Moi bo benga ya Didier ezate. OK. Alors papa Didier benga na nu numéro wana makambu nazo loba eza na mama ya mukolo oyo azali responsable azali marié boyebeli na problème te na internet boyebeli na problème te na vie privée. Papa Didier tia mama wana na ligne toyoka yebiso nyonso a se présenter. Oui, allô, bonsoir maman. Ouais. Boli Miss Maman to bengi oza en pleine émission à vie du public. Oza bon en live na scène to Laetitia na Hollande. Voilà. Yem ta pesinga numéro oyo na benga yo. To éviter public eza kolanda au monde na teza kolanda. Oza na likambu oyo kwa koloba concernant parando oyo ya Laetitia.
na mamingeni. Puisque la vérité bimi awa ya somo makambo ba poison makambo belebele. Nino ko koloba na likambo oyo. Ni na koloba nyonso Laetitia alobi eza solo. Mpona yebi makambo wana eza makambo oyo banda kala. Mamingeni alinga jamais Laetitia tout quand bazalaki ensemble. Laetitia azali kodiabolise abanda déjà kotonga Laetitia avant nga namona Laetitia. Laetitia ndoki, Laetitia alataka couche po abakisa masoko, tala na Laetitia attention akoboma yo yebi Laetitia te mwana na abalulaka makambo jamais nakobimisa na monde internet, jamais nakokundeka ya tata akoma lokolanga akobotola place nanga akobotola place na ngai te mutuna nga na se eza ya solo mamingeni déjà abandai convier Laetitia mais Laetitia azali na miso akomona te asololaka na mobala Laetitia ya kobatama mamingeni alobi na nga meme ke aza capable ya kobalola makambo mpo Laetitia kweya ya ganye abenda bato nyonso koteni aza meme capable ya koboma Laetitia si sage ya koboma Laetitia po azala le vainqueur eza ya solo nyonso oyo Laetitia alobi na makambo na yo nayebaki yango me naboyaki kolobako makambo ya Didier Masuki. Donc bandakala il faut aller na Suisse aya omena atuna ngesika yo sala bina yebe sika yo sala na hôpital adi bon o memanga na hôpital tant na koma kuna na sala scandale na musala ba mpo bakanga ici ne fait tangama muta dangela kai mobile na abi yo lo ngana mboka no ya na Suisse pour la bundisa na musala yo kasi so Suisse za bongo nkako police nta otende na ngana ya lo so za buri donc le chico frère Didier Masuki ya sala ngati ana aladi ke yo kota randonnée na timu benga oza fo mutu za fo vie obaluki lai donc nyonso Laetitia bina makambo ya mare na oya ba Igor eza solo na yaki courant ya tout na yebaki nani ngazo préparer ba makambo na akeni pala mare na fois kata ipota atinda batu apesa mbongo ndi engagement na ye basi tout fait tanga maye kaka fati kala mwana ne wana salaka donc asala ba solution bana ta komala mare na côté sapier côté touyer donc azo coiffer tout pourquoi donc ça donc la personne aga très jalouse Dani pendenge moko pourquoi Dani na base d'honneur bazo solola alobi na ngakuto Dani nenge za wana aboye kopesa Dani biloko na ya mimango parce que sera mimango Dani akomisa biloko on est yaye na Kinshasa tanga wakabla bato ekoma neti yaye donc alimité yango aboyaki Dani bazali logo mona vie César Ngani. Vie César Ngani toujours à Koufraka et donc Dani a makamwa vie César Ngani. Ouais toujours mami. Diabolo. Mais yopo oye bango eza ye moko mami mtayebisa o yango ou comment? Oui, mami ye moko ayebisa nga. Tellement le baraloko la soki ndelo wana za komikumisa mami ye moko ayebisa nga. Mami ye moko ayebisa nga eza mambalo, eza mambalo solo. na miso ya mona te avec confier mon père Leti avec confier couple Leti mais Leti aza mwana moke azo mona mosika te azaki na ba limite pour quand kobenga kofinga Leti alataka bébé bucho soki bébé bucho to bébé bucho na tuni eza mino mpona kobakisa masoko mpona kobakisa ensemble. Merci beaucoup maman, merci Payo, merci Payo qui observe de continuer l'émission. Merci beaucoup. Merci à la paix. Merci papa, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, chers amis internautes, Payoki et puis de tout n'est bien lui bien que a confirmé que Mamingue n'y est moko mutu a ebisaki. Je répète encore des gens publics. Oh, ils sont invités à Zoloba. Ils ont engagé invité na Boyoki va bomoni va preuve. Invité moko à lobby. Base d'honneur benga. Nabo Mizakomo na Naboya se présenter mais Boyoki na lobby mais j'espère Mamingue n'y est moko yebié. C'est là avant le bas. Il y a Didier, Naza Sousna Moutoumsoa Linga Luba. Zanatia volume, hein? Bonsoir. Ouais. Loba. Bonsoir. Bozo Yokaye. Tozo Yokaye.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Soki bozo yoka botinda baker. Tozoyoka. D'accord, merci. Le quoi boyo kanga. Nga vase d'honneur, hein, Shaggy. So na bengi leti parce que et n'otanga ba commentaire. N'otanga ba commentaire ba to ba okoma. Ya mwana bengi na bina kota. Parce que leti oyebi makambo bande banda. Obenga nganga kuna teya yo makasi. Okatelanga manga lebele. Pourquoi? Parce que ozaki nanu na kati ya envoûtement. Na teya yo bisanga ke batu nyonso bazaka ndenge moko te vase d'honneur yo so ozala bonzambi na yo etali yo nga mpe naza na ndenge na nga na teya yo ebele leti oyebi okatelanga mangala moko boye yebisa meme ezali na opesa sur leti conseil te parce que aocomprendre te mokonzamba osala leti grâce Botika gobenga, botika gobenga. Allô? Loba yaya. Nzela azokende eza nzela mabe comprendre un jour. Lelo nga na pamboli nzambe oyo asali ki ozwa courage oyo eza muta mokili eza ni conseil na nga ni conseil ya dani ni conseil ya mutu nyonso eza nzambe nde atouche motema na yo lelo obimisa batémoignage ya somo boye elo mona alina pose question zala sincère devant nzambe oyo aza na yo na live oyo parce que oza yo moko te boza na même pas na dide masuki mais boza na saint esprit oyo afongoli monoko na yo koloba leti ndongo solaka na mami mokolo moko sa yebisa yo likambo ke nga vase d'honneur Shaggy na solola na ye kombo ya Chacha ou Josiane ou Chantal na finga ou bien makamba poison pour na moni Chacha a okoma trop que Dani sala attention pour une vase d'honneur a otiela au poison ata citron ya pamba na yebi kotiela ata mutu na biloko olia te na sambela kanzamba solo leti solola zala sincère nga Shaggy mama na Bradley qui est vase d'honneur mukolo moko nga esina tonga da mami epa na yo nepeti na ye ubia sina tonga Dani epa ya mami bia senga na tonga mami epa Dani Non. peuple de Dieu mutu nyonso aolanda na yebi vi ya mami te ngai vase d'honneur mami azoko imagine makambo ke ndenga naza na Dani ou naza na Leti totonga ye na oloba ngo butu moi ke Dieu la pardonne aza ko imaginer mukolo moko te ngai na tikala ko na yebi vi ya mami te soki ngai na solola na mami makambo ya Chantal Bola poto tozalaki na mo ba contre-temps na Chantal Bola okuti ya koswana te ba maladi na solola na ye oyo ngai na koyi kosolola na ye to soki batonga batu mibale nga tonga tena loba na mutu fasi Chantal azawana ayebi ke na solola na ye en face nga moko mutu na loba bazalaka na Dani na mami na telefone baoyoka ndenga na osolola na Chantal na lobi ngai moko mutu ndenge na se retira nga moko toswana te eloko te makambo ebine bele Josiane Chacha basinga nga na ndenga mokie te na ba audio mais mukolo moko te nzamba lola oyoka nga na tikala ko répondre bango mami aosanga singa bango loba bona tikala te nga nazoyebisa mami ntango basengani bapardon na la marina nga nayebisi mami loko olimbisi la marina olimbisa mpe Chacha na Josiane mami afinga nga yo soko ozalaka zobe ezalaka yo nga te soki basingaka yo nga te na olimbisa bana na te na okenda bana na mosika ti bakota na sa mabele nayebisa mami nzambe alobi tika mabe ya bato nzambe akofuta bango yo limbisa bango parce que le pardon c'est une puissance qui libère limbisa bango mpona nini kimia ekota mami aboya na motema moko alobi bana na baobenga papa Leti baobenga baolimbisa te nga na osola na Dani alimbisa bango na lobango nzambe na nga oyoka Chacha oyoka nga nzambe alola limbiso Chacha na message no ti lelo komela nga yaya fanda na yo oza penza ya nzambe ya solo Chacha o reconnaîtra nzambe na nga Josiane Chantal o reconnaîtra nzambe na ngai lelo soki bozo baluka bozo finga nga lisusu pour la deuxième fois nzambe akozwa soin na bino moko bino bofinga nga mabolongo na se nayebi nde bafinga mutu te nayebi nde batonga mutu te que Dieu vous pardonne Leti na leki na live na yo oyo mpona koyebisa Chacha Josiane Chantal nzambe alimbisa
Zambi alimbisa bino makasi ya makasi. Maman vase d'honneur, Toyokio, merci. Josiane Mondele, ma copine, Sacha Dokolomako, boyebi keza impossible, yashagi atonga bino epai nanga. Po ayebi ke boza famille, bandeko yanga ya kati. Donc makambala marraine, ezopela moto, nga na Josiane, na ba Sacha, tokabwana, tozo benga na papa Didier, lokola basi na, donc lokola mwasi na mobali, to benga na bango. Lokola mobali azo voyager, azo kende poto atiki mwasi na Afrique. Makambuane lelisa biso na ba téléphone, tolobana ba jetem, yango te kabula biso. Donc vase d'honneur azalaka au courant que toza famille. Donc il est ko finga kabino jamais. Donc mutupo ya kotonga bino pa nanga eza impossible. So ibomoni ke na vandaka na mamingeni o ayebi ke leti petit na ye a permettre te na finga bino na linga ko finga bino te. Marga manipula anga me bolingo na bino ezaka trop fort. Yango mona na koka ofinga bino te na koka ofinga la marraine boete. Ya pas question pour toi tout na ou Laetitia. Ya Daniel Ingalo balisu. Zela ya Dani. Voilà, OK. Ya Dani Loba. Ya Dani. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Dani. Bonsoir. Nazo Yoka, ya Dani. Oui, bonsoir. Leti, na ebité sokinde tolo baka ke nzambe mutu atindio pour loba makambo nyonso oyo lobi. Mais makambo bozoro boloba, obi internet e batu musu basaka na nango. Batu mususu basaka na nango baloba banga mususu basala banga mususu ba te ki prison pe ezali et puis l'été ezali. Makambo o nga na yoki ebangisi ngai. Esali nga nzoto malili parce que maminge ninga na sala eloko te. Dakini tozala ba problème yé mutabana ba problème. Ta poto to yé mutasenga pardon ngam singa pardon te. Asenga pardon azaki na besoin ya walisa mona pasteur walisa. Yango bomona kinga na zonga kinanda kunaye. Et puis ceux qui nga na zonga kinanda kunaye nazaki toujours na kata lo sambo. Nga na zo sambela na sala mabe na za muto mokili. Na sala mabe mingi ona moniki na komi na suka ifuna e banzambi. Alors aya pa na nga pona kutanise na mosala la nzambi par rapport ya bana na ye. Naya, et puis à chaque fois un azo kende kuna nazaki à contact na pasteur walesa tout ça ma prière abina nga kende kuna peut-être yango ba prière na mte pikisinga mais makambo yo peut-être na ndena zolo bango esalinga na okoka ko bati parce que na ko panga si na niveau ya poison leti batingi otia eza très grave même na l'état les loso nga na zuli kambu oza pas responsable. Nana kozonga poto na ko porter plainte mami soki ateleki nga peut-être poison peut-être yo boyaki peut-être ngai nazaki kuna na ye na mwana nga na yana mobali na nga o akulu ko finga elelo nazalaki kuna mais lelo soki ngai ou mobali na nga ou mwana na nga zui problème et koleka boyete parce que nga nazozonga la semaine prochaine dans procès d'examen et puis na ko kita na Hollande na ko porter plainte. Je vais porter plainte parce que ma camo est très grave. Ma maman n'a pas de goût, n'a pas de kango. Donc, petit capoeté, n'a pas moi, n'a aza avocat, n'a poto na France, moi, la grande sœur, alors, donc, petit kango boyete et coquin de musique. Neti, internet, de ma camo, au final, on tourne n'a pas poison. N'engue au vent da porter la poison, ce qui marché, même la bingo bakabonaka. Bakabona tikali mambeko na ki camarade bakabona na point oyo yo so se libérer oui na mtimile merci beaucoup parce que c'est que le côté mais na point oyo vanda o boule o raisonner pour dire la poison et comme très grave pour la nini pour na internet pour na succès pour na nini mon kilo biso so to kufa to kende tout le mabé na moki na sa batu mabete na sambela rapona batu mabe to nga sanga mabe kusungela yi parce que ngai na yela kishasa na yiki ndumba te to yiki ndumba te na vase to ba pierre bomuninga na te bomuninga ninte tant sanga matamo nango tant musutu ezaka ya nzambe tant musutu ezaka kozana panda tant musutu ezaka ya puyi batu bakoko kufa lokola je alors na niveau ya poison nga na désolé mais nenge na yoki yango po makambo déjà bimaki awa
na Kinshasa. Mais yon de confirmer biso. Nzambe ya kapunzi wale son dans zo sambela on a mibishaki azan nzambe wa mona ramaka et puis mati mais tellement tout ça n'a pas préfété vraiment la ngai ko lubangote mais Dieu merci nzambe gentillesse na ngado lo bile ki na liti gentillesse na ngai on azana ngo et papa tu na sola ba tu ba pete ngade na za ba tu musu ba edinga musika mais ko vanda na ngada ni na finga ba te na tonga ba te na toza la bien. Merci beaucoup. Mais la habité est de peut-être lié à Tiela Kinga. Alors, mais maman Kambo, Moussika, et aussi la dépassé, la vie n'a pas dans famille, mais Mamingeni. Donc, parce que la habité à côté de privé, à côté de Mamingeni, Azana Katia Facebook. Tangu ya nzambe mamingi na yako lukanga pona osambela mutu mo apanga kwa zati mamingi to yebi biso skoloba mamingi na makasi na munoko sala ngelo te mais nzambe ona sambela ka alimbisa yo mama alimbisa bana yo tala ngango lingo na zaki na mopona bana yo mamingi nozo lela na internet mami tu pleures devant tous les gens ngana futi bien na ye pona solda consoler yo na ye pona prière na ye pona sambela na kata ndaku na yo oya on se confie dans ma belé oyo sala avant que ne pas wale ça oyebi bien maintenant pour ça la bimisa on a publicité parce que ça genre na ngate mais que Dieu te pardonne a pardonné yo na nyonso ko sala oyo sala ngana sala ma bete na zaka toujours gentil ti lelo na zaka toujours gentil na yo mais na banga ka otepo ko sala ngelo côté oko sala ngelo côté mais na kacha bonzape na sala jamais ma be na sala ba tu ma bete amen 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 mongo te mo basa ero nanga na futa billet na ya ko consoler yo na pana na yo oyebi ndenge nga na zaki na pana na yo nde na bande ko vanda que Dieu te pardonne ma minde amen sambali misayo o nga nazo sambela on nyonso nzamba pambola yo ali misayo merci Didier Masuki merci amen merci Adani kolela te ya yako na courage azui botika obenga na oyamba lisumu tute botika kobenga mamingeni kobenga ngate pardon botika kobenga ya Didier senga nga demande ya Didier Masuki obimi boyoki bino moko oyebimi awa na kati ya munoko ya bandeko eza na eloko moko te na beti ona kosi bino nzambe apesa bino kimia na sengi kaka bolimbisi na public oyo elandaka leti na public oyo elandaka la marraine na public oyo elandaka Diadi Mokombe na public oyo elandaka vase d'honneur Josiane Mondele Sacha Dokolo na sengi bino bolimbisi eloko eleki pardon eza te nayaki nanga koteya bino bible te mbe nayaki kaka mpona loba na bino moni eloko na simbi basakanaka na yango te naye kosenga bolimbisi liboso na bino la marraine naza na posa la marraine oza wapi la marraine de la SAP oza wapi ya Didier Masuki tindelanga demande la marraine de la SAP oza wapi ya Didier Masuki kota Didier Masuki kota nazomona te ya Didier maminge no bandi ba aventure nao ya ko bloquer life oyo ya Didier kota ya Didier kota la marraine de la SAP ozawa pitindela ngai demande la marraine de la SAP ozawa tozomona na te ya Didier Masuki maminge na bandi ba aventure akomi ko signaler video oyo soki live oyo ekati bandeko bokota lisusu live mususu na to bandeko ya Didier kota Didier Masuki kota ekomi ko boya ko kotisa ya Didier maminge na komi ko signaler Facebook na yo ekomi ko bloquer ya Didier Masuki kota ba aventure auto sala ngona mamingeni Didier Masuki kota bandeko
ndenge bauti kolanda ya Dani, ndenge bauti kolanda mama na biso oyo abengi na telefone. Makambo tu oyo tolobi eza ya lokuta te. Internet eza place etombola pe place ekitaka moto. Tango Saint-Esprit esimbaka motema na moto. Moye moto akanga ngo eza te. Na telemi liboso na bino ya te parce que moto atindinga. Non. Ezali tango nazoyemba nzembo. Tango na tango likamu na tango na yango. Ya Didier Masuki mami akomo signale yo ekomi koboya. Allo ya Didier Masuki. Bazo kayo. Oui papa, bazo kayo. Ya Didier nazo accepter ba venture et bandi. Ba venture et bandi mami ngeni aza na live awa na direct na Facebook ne ya lokuta nazo mona ye kombo ya charisme bongai pa Facebook ya lokuta koti ebele na Facebook na ngai. Mami ngeni aza na ligne na charisme bongai eza mami ngeni. Oh Jésus. Ya Didier. Batu bazolanda biso. Ah na moni yo. Ya Didier. Voilà. Ya Didier Masuki. Ouais. Oh, que soit bien. Là il faut qu'on kata na boete. Ouais, Laetitia, je suis là. Merci Mama Guy. Ya Florence oazali kotuna leti oleisa patu poison. Ya Florence ngai leti boyebi leti azala munoko tumboli leti boswani makambu ya makila kokoma batu donc wana koto kunanga na zate. Ngala unachela mutu poison te nga leti nzamba pesa nga munoko soki na simbio na saboli okati bilamba. Soko ena bitumba toko bunda. Donc nga leti kota poison na zate. Na yanga pembe na maminge na yebi ke nga leti na sala ba sport na lingana nga makambalo yenge ko bunda ko swana mais oye komaka ya makila na yebi yango te ya Florence na yebi yango te Florido ya Florido continue na ya Didier Masuki. Ouais, juste to qui nenge Dani Tsunami alobi donc azana ba prière na Kinshasa et puis boyo ki nenga limbisi maminge ni tout public tamingité. J'espère vérité le songa goloba aussi au lobby. N'engana pesaka conseil na yo surtout pour mituna tout nio nga goloba vérité pe na permet ba lobby ba confirmer makamba onenge ezali le mokine bi vérité ndenge ezali. Éviter sikani nsusu oyo mami on sala émission à se défendre les sous pour de yebi mami nenga zalaka même nga na finga mami pa na eta to saka makamba banani lokwa na zaki au milieu du village ya émission na ye Alinga ki yango pour mami mami alinga bazala kote na iso za kote na yete boyo kanate loke boma bino parce que amonaki ki ozalaki naître trop. Biso, nous avons au milieu du village. Ceux qui nous ont la faute, yo lobby de na zone de mission. La bombarda qui la question comme il faut. Oui. Et ça go na za pour yo non, na loba qui na bien ga mami peso abenga ko benga koti mais ba vérité nous so aussi au lobby ba confirmer to yebite so ke pas nini ya ko no luka so so ba vérité. Maman na kata makamba on mona ne ba site nge kama pa mba ba Facebook na ba bloka ngo pa na sina comprendre makambo tout. Mais nous avons limbisé mais na vie 99 jours et cause ya biso mais 100e jour ezara ya nzambe. Nzambe amen. 100e jour ezara ya nzambe. Lelo mama azo renier azo kanza ba Facebook abatu azo finga batu akoma edingo ya internet mais il y aura un jour oh comprendre que nous nzamba zali et na bato nyonso oyo asali mabe ya kofinga kokanga nini na bato pe sa bamboko ne soko no sa ba site wana mambebele bele oyo kangisi yango amen biso to juger été mais jugement ya nzambe existe si tunga dije masona zo bango jugement ya nzambe ezali loba kenga na sala ba Facebook wana na finga bato wana sala ngo
ou nalie bambonga bato mpona sala yango jugement nzambe ezali nzambe alimbisa ye me jugement nzambe ezali ngana na force ya kojuge ye te conseil nga napesa kaka mbala nsima omoni oyo eyele oyo na vie Laetitia ya ma sœur zwa mayele vi na yo mobimba batela avenir ya bana na yo puiske mabe oyo tosalaka bato toyebaka toza na bana tozoyeba te oyo nini tozotika na héritage oyo tokotikela bana ezala héritage ya nini ya malheur ou eza ya bonheur. Amen. Lelo basouffrance ozokutana nango. Ouais, loba na mama loba. Naza la poso kotisa la marraine. Benga la marraine. Mais na bengi zala na benga ye, plusieurs fois nazo benga azo ma souci mais zala benga ye souci. Alors la marraine yo. Alors, bonsoir la marraine, s'il vous plaît, c'est Didier Masuki. Boni. Oui, bien, maman, toza bongo en pleine émission na live. Awa, mokili nyonso eza koyoka puisque ba makambo bimi awa ya somo. Balinga batela yo poison ba bomayo, mamingi ningatine ko batela yo poison. Toyoki lisusu ke na soirée oyo za ko préparer na mois de juillet. Atiela ki yo déjà mitambo ke fallait batia o bakata o pote a munene. Alors ngala ko expliquer on bien te public ça rolanda yo tuna bongo Laetitia public ça yo kayo a expliquer on nyonso ndenge ça olega et puis pona yo olobini ni pona likambo yango. Pona likambo yo papa na pina bonsoir. 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 Amen. Amen. Yadide Masuki, numéro ya Paris ezo insister nazo yambaye na live nanga. Boyo kanga. Allô. OK. Allô. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Nazo solana ntita. Oui, au revoir. Nacha téléphone. Yadide Masuki, pesa 2 minutes la marraine assisa. Na chayo benga dande la marraine so assisi yo benga na kotso. Asa si la marraine a kati déjà. La marraine a kati Ouais. La marraine nzambe na lola azwa lokumu. Pardon, oza obligé te olimbisanga. Mais pardon eza loko efungulaka ba porte, efungulaka banzela. Na sepeli ndenge olimbisinga devant public. Bandeko bolandaka la marraine, bandeko bolandaka Didier Masuki bolandaka biso na ba internet. Na sengi bino lisusu encore une fois bolimbis. Bolimbisanga leki na bino.
na nga parfum te na nga muta masumu mais ceux qui n'a eu courage à kotelema parce que na lobi non nzembo na yembaki awa tango yango ye likambo na tango na yango ye oyo tango na Yesu e na boyi kofinga na boyi makambo wana nyonso merci ndenge bolimbisi ngai ya Didier na lingi na yamba Sacha Dokolo azana posa akota Sacha tozoyoko Sacha Bengobena azayo insiste merci na public nde bolimbisi ngai balobi tangu na tango ezalaka na likambo nango nayaki pembeni ya mamingeni na kanisa ki nazwaki yaya nayaki na vi ya mamingeni na kanisa ki nazwi yaya eloko nini ekomelinga boye na mamingeni mamingeni alingaka saela bachance na nga nzambe aboyaki yango nayaki pembeni ya mamingeni alinga ete mosu alielanga mwana na ngai esimbi te yango tokomi na niveau oyo Yesu ntango naotala bebe na ngai aza sujet ya kokumisa nzambe soki natali bebe onga na bundi barando na internet na simbi mwana na nga na maboko nzambe wana bimisa nga molongi nakoki kovanda na basekre bele te nakoki kokufa nango na mbeto hôpital Yesu oza malamu na vdemi ya munene na leki devant public na boti malamu na boti bebe kitoko obomoni na internet soki nzambe wana te ya Didier la marraine Lola emona yo donc Sacha tozolanda yo yaya allo ya Didier Sacha yeyo Sacha bonsoir Dokolo bonsoir Sacha bonsoir ya Didier toko yoka yo bonsoir ya Didier ouais bonsoir ya Didier matuki na ngina loba muke pona na moni mama te akotaki alobi ponga abenga ke mama te ya mama te ava tonnerre na evite se bolanda ngai tozolanda yo Sacha Sacha tozolanda yo Sacha Dokolo loba na lobi boye vague d'honneur yo lobi ke ota leti témoin nga dia na ebise bino leti bolongole na makambo oyo leti azaki Sacha s'il te plaît diminue volume na yo ya ndire kozolanda diminue volume nango po tozoko double diminue leti na evite so boyoka tozoyoka yo public soko bozoyoka Sacha bocha baker bazoyoka yo Sacha oui na bi vague d'honneur azo contribuer na makambo na okoma leti yo ndenge ozana tozoloba makambo nyonso ya Chantal ya nani ya mami parce que ozalaki pesa ya mami oyebi ya mami omoni okoloba lukuta te oloba ka makambo eza esolo eza lokwa amoni biso tozala na ye Chantal na yebi te Didier Masuki so olanda biso tozalaka na ye Chantal donc soki ya Chantal aotala likambo biso tozala couronne ocomprendre leti eza lokola vague d'honneur bazalaki ekiri leti yo kutu na olongolo po ozalaki leki bango basalaki ekiri babande koteya batu baoya na bamaloba banzambe nga deya na leka na yesa bango baya na maloba nzambe te vague d'honneur oyebi ke tosolola na yo tosolola na normal ke bolimbisi tosolola mais na bolimbisi tosenga yo oyebi otokenda kosolola na ye mami oloba ke osolola na biso te mais yo sambelaka ntango ya mami alingi alongwa na mboka wana aya po asala biso mabe to ndenge olobika aboyaki alobika oboma biso tanke yo solola deya na biso nyonsi na ye biso olingi opekisa ye mpo bozalaki ensemble nga na otala bango misato kutu ser wana nani dani tunamiana sera bato afingami tro na likambo etali ete arépondaka te mais vague d'honneur aza mama mateya problème ya te mais ozala tro na basimasima ya bakashe tobomba nde tosala bamaskaro eza eloko te etanke yo osambelaka oteya bato
bible mutozo tambwane parce que yo oboya ya Chantal olobo boya ya Chantal pona ya Chantal azamu tamasumu Sacha, chérie Yoka. Sacha, Yoka na intervenir. Sacha. Zosiane Mondele kalime Sacha Dokolo. Ozana Ewana. Sacha, naokata te Yokanga. Yadide. Sacha Yokanga na klobela koto wana pona vase d'honneur. Omoni vase d'honneur tanga eba makambu ya poison. Asolola na loba na bazosiane pondenge bokendaka na makambu na ba audio na kofinga manase abetela kango na betela ngo Zosiane asola ngo na bazosiane abangaka na eko kena bino direct oyebi mamingeni ndenga zalaka edingwe na internet nana kokoka koloba likambu etali na kombo mamingeni zala na place ya wana aloba ndenge nini po eza makambo ya minene tango zobeta likambo ya mamingeni eza deya na risque akoyela ona ndaku nana olingango yo yebi tala omoni ya mami ya tioka ya mami ali bonga me yo yebi ya Chantal vie na ngai ide masuka yebi ya Chantal mama paradis ye moko va donner le tioka te va donner ayebi ya Chantal on comprend ya Chantal pa mutu pe sala te ya Chantal pa na makamsu même to lobi to ko loba siko yo ka telesi yo yebi on comprend ba makambo utoleka mais ala monde to zalane lelo to lekiti to tiki ala lobi to sola na ye yo yebi ya mama demara kwa tiraya sikosuka mome biso ngana tika akoki osala ngote Sacha yokanga makopina yo yokanga ngai ezalaki nga naza na katikati na bino donc makambu tu ebandaki koleka nazalaki au courant ekokai kosimba te po ya mami fale aya te mpo nani mpo Zosiane aza ndeko na nga bino boza bandeko na nga donc soki ya mami akendeli bino mabe ekoti na ozala na shwa te ya mami ayaki soki ya mami aluka biso te tamsupo na yo ndenge lobi yo poko bande koloba leti ya Shagi abandai kozongela ngai ya Shagi oyebi ke maminge na ngaka koma pa ya Shagi na ndako ya Shagi aboya maminge na ngaka koma pa Dani Bokombe aboya oyebi yango te makopine oyebi yango te makambo ene tsaki biso distance ya Shagi aboya koyamba maminge na ndako non Sacha Yadide Sacha oui Sacha Yadide nalingi oyamba Sacha na émission na yo Sacha pardon Yadide ayamba kosolola na koyamba ya ta lobby na kobenga to sola ngo Sacha oza na kanda ma copine lelo na yaki po nasenga bino bolimbisi Sacha nasenga public nasenga bino public na nga pardon to luka kimia Sacha, je t'aime beaucoup Nakati, je t'aime Nakati. Bolimbisa na bandeko nyonso tozaka toujours Nakati ya famille eloko ko ikolekela bisote na nyonso toyoki awa Nakati. C'est normal batu ebele o ba yoki makambo eleki lelo bozala mwa monter bozala mwa na bakanda bo comprendre monsieur ya Sacha makambo azoloba boyebi mamingeni mututu abanga kotanga kombo ya mamingeni donc bon comprendre Sacha comprendre ya na yo vase d'honneur soki azwaki ya Delvino Bila Alain Bila bambote na yo donc soko moni vase d'honneur azwaki courage ya kobetela Zosiane Mondele to Sacha Dokolo masolo oyo ya poison ya makambo ezoleka parce que kobanga mami ba vase d'honneur nyonso babanga na bango mami po
mami afinga ne batu babanga na bango mami bakima ba problème Sacha limbisa ya na yo Tiana c'est ma chérie Tiana c'est ma copine je t'aime beaucoup. Ouais, merci Laetitia tozu public tamoulaï nasi bayo ki ba vérité nyonso et vous avez aussi qu'on va souffler bas attend ko bamsu ba ça la lobby. Merci beaucoup on a remercié la nyonso lobby ceux qui m'a mingi dans ça l'émission na ndenge na ko na pa à se défendre yemta koyeba. Donc en tout cas merci beaucoup Nzamba Pambola yo Nzamba Pambola bino nyonso ozokita ya Olanda biso na émission oyo Bambote na bino tout hein Josiane Mondele hein Chacha Dokolo Kimia Nzambe za la kati na yo va donner Kimia na Nzambe Chacha na ngai Nzamba za na bino tout ozokita ya Olanda biso Laetitia libota mobimba Nzamba Pambola bino motema o kitisi vérité obimgo ya obimisa ya l'idée volume kimi Jonas Bambote Belé pa bozali Bambote Belé na super Anita lelo vechene le mois so ki tourner msaka bambo matoi famille masuki nyonso Bambote na bino vraiment na tiki bino j'espère que vous mélatez Laetitia au kata bango quand même op mapé public que j'attends pour savourer émission. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Merci. OK, merci à Didier. OK. Merci. Ah, maman, papa, oh, bozolanda leti na bino. Ya Mati Biteka. Merci, na ba conseil. Ya Didier Masuki, Monika Nenge Leki, Alain Bila, passeport rouge de Bundes, Tonton Soki, na kati ya Bruxelles, na kati ya Bundes, Bambote, na pesi Bambote na ba mama, na pesi Tser Techa, Bambote, ya Williams Bambote na bino Dani Bokombe Tsunami Josiane Mondele ma copine lipasa nanga Sacha Dokolo donc o bazolo bake o ya kokota makambu ya leti na mamingeni akofinga leti na internet boye bake bwana Sacha Dokolo na sima na bino bwana Josiane Mondele na sima na bino donc boswana na ba vrai chéri internet Josiane Mondele, je t'aime beaucoup. Ba bisous ebele, Sacha Dokolo ba bisous. Chantal Bola Serou Tanabiso, Ambote Bele, Maria Kitoko, moi je aboya produit pour pastar. Ya nanga o alekin tabana elengi. Moi si Kitoko, vase d'honneur, Wumela, Bosa ebele ya Mati Biteka, Bosa ebele, Louzi na kati ya Rotterdam, Louzi. Viens nanga Louzi na kati ya Rotterdam Bambote na bino nazomona ka baker merci à Didier Pingi ya Thierry le commando tala kaka tomorrow today mobala motema ya Mireille Malolo Bambote na bino na lingi bino mingi leta ko senga bolimbisi vieille Berchonga salon Félix Caper ya Maminzao Bambote na yo. Bonsoir, ya Doris Bissal, bonsoir. Donc, na lingi bino mingi, boyoki ba vérité o ebimi, bo fungwelanga motema boli misande kona bino. Donc, Nzambe ne azalaika na kati na live oyo. Na pesi charisme bongai maminge ni oyoki, ozalaki kati na live oyo, Bambote. Levi Kidiaka, ya yo yango wana, Sertecha, Mère Kenge Keriam, mwasi kitoko na kati ya Dena. Donc, na lingi bino mingi boleke pele na kati internet, ale bila vient na umela ya palin. Donc, na lingi bino trop boze bele, ba on atangi ba kombote na lingi bino mingi, je t'aime. Donc, la marraine de la SAP, merci na ndengo fungoli petite sœur na motema. Donc, Massamba Ami, bonsoir, ngana tiki na ngabino, mutu malam. Oui, allô. Allô. Ngana kati na nga live na lingi bino mingi na kendo pe Maya Caro. Bonsoir, Natiki bino. Bisous. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki.
NDQ, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Public. Tekunaga naza kuye biso. Tekunaga kilema tukindeko. Kutala na biso. Avis des publics. Tekunaga ko.